Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote na bino nyonso bakino abalandi ya magazine KNB ya bino ya lelo e bandi. KNB, c'est le libino constat sur lequel bakino mususu bakenda ka musala na tongo kasi mingi bayoka ka soni ya koloba musala nini basala. Moi ce que mutu asalaka musala na ye onga na salaka. Ifena ndima musala na ngaki no na salaka boye po bayeba na ndako kote nazali. Bayeba swati na foyer na nga place nazali. Na expliquer bango ke no ngai na minute oyo na salaka swati commission ou bien na salaka na magasin ou bien soit na salaka na tiaka vernis ou bien na tiaka cirage faut yoloba pour que batu bayeba adresse na yeza malamu bon conseil na okiko pesa poza na ba inconvénient nango za ndeni yoloba ekeno osala na kati ya magasin mais ok okuta na mutu moko bozane na quartier yozo tia cirage omoni ke obimisi ko ridicule c'est que ndenge na comportement neza malamu te il faut que changer pour que la vérité donc c'est la complexité au sala musala vernis na ville mais na cité zone ba na teka na magasin na sala boy on est complexe hein on est complexe totika ba biloko za complexe on totika ngo et ça bien té pesa valer na musala no salaka faut pesa valer na musala salaka pesa ngo va sala vernis lo ba na sala na teka sala vernis mingi normalement la cité ba fille belé soit bien ça musala boni wa critiquer oh eza yango te musala ozo peso moi 10 fois na yo esingo okumisa yango ne yango ya très important yango elo ko peso to ngelo ko na puisque moi ça ole sa yo te yo no mo le sa moi si c'est moi ça ba musala yo sala pour moi a critiquer musala sala ezati Congolais alinka kazala toujours na likolo à la tête donc mais à savoir déjà qu'il n'y a pas de sous métier. Donc tout ce qu'on fait, c'est que c'est déjà lucratif. Lorsque ça paye, il faut ça la rata. Puisque place aux autres, moi 10 francs, moi 100 francs, ce que j'ai mon déjà c'est que ça quelque chose. Parce que ça, monsieur sous bazar, ma famille va bosser l'autre. Donc ce qu'on a habitué au salaire, moi, il faut payer son capital. Non que oh non, je travaille au bureau, ceci, c'est là. Et bien là, ça là, le bureau va se coûter 100 francs. Donc et l'euro, bah. Bonjour à vie à Bakinois par rapport à Makamoro et Tali Moussala. Bisona quand même tokoloba kake bakina botika complexe pour musala ezoba ezalaka te mutazoba ne mutazalaka Kinshasa et l'équipe partout. Caméra ya KNB ekitaki na terrain pona koluka koyeba bizaleli oyo euti wapi bana basi bakoma komela masanga ya makasi koleka kutu bana mibali. Kinshasa et l'équipe partout, KNB qui tient terrain kozwa. Avis à Bakinois par rapport à ba fille ndenga bakoma komela masanga ya makasi. Ça dépend éducation ya zoba, no ça dépend ya mutu ndenga koli. Na tango na biso ezalaka, na éducation tozozwa na ba famille pe na ba école tozotanga. Bazo tanga c'est biso déjà que eloko e ko memo na boye, eloko e ko memo na boye. Mais ouais, les autres zo tanga sabon que eloko ezo mema yo na boye. Ah, ya liboso bazo nuire na santé na bango. Hein? Bazo nuire na santé na bango, ta na ofila komela masanga lobi na makasi, lobi ko na ba cirrhose de foie. Ozu cirrhose de foie et uti wapi na mama sango ozo mela makasi eza kuna âge na ote, bazo lembisa nzoto na bango avant. Tozo yebisa bango mamususu balinga yo kata conseil ba mama te. Do yo soko termi po loba na eli loba moko ya sako mai na zomi. Azomona ka yebi ko leka yo. Do monde on to mo yeba te eloko ni ekoti na kati na ba conseil yango na ba milliers bazo ke ko fréquenter. Nde lo peso be sabana misuda ba milliers biso na tango na biso tango tokola te ya liboso jeune fille poto sananu baboti na yo pozo mona ba conseil wa baboti bazo pesa bato sananu hein pe musus masanga na tango na biso tokola te
jamais okomona jeune fille azomela masanga ozomona na ntango na biso jeune fille okomela masanga te me okomela masanga soki osokomi mama mpe po amela masanga azobanga papa ozomona nakomela masanga ndenge nini nga naza mwasi ya libala nakomela masanga ndenge nini ke na ntango na biso mpe bamama banda komela masanga mingi te soki aza na ndako ya libala abanda komela masanga mingi te mpo tozokamwa lelo tokokamwa bajeune fille ya lelo bakoma kobebisa genre na bango na baniveau akomela bamasanga l'époque la basera bakoko na biso bamama na biso niveau baza komela masanga na niveau ekomela na bajeune fille ekoma pena démordé pour komona bajeune fille bavandi bazomela masanga lokwa batirbo masanga bamakasi donc ekomi lokola monde ekoma lokwa ndeti mwa kobeba mpona bajeune fille conseil na opesa bango mingi bazala mpenza kozongisa no makanisi na bango nsima na bamama baboti bango mpo balingi na bacomportement wana te bango bazwa na comportement ya bamasanga makasi même so mona bamama ya lelo so otali bango bien bapesaka su bajeune fille wana mpena toli te bakoma mpena mwa kiteti ekoma na bajeune fille wana alors bamizongisa no morale na bango nsima batika vie ya bamasanga makasi nakopesa bango conseil mpona batika c'est interdit d'abord jeune fille lokola oza na jeune fille oza na ndako ya bapara c'est interdit omela bamasanga wana eza bamilimo ya bandumba. Rédaction ya KNB eluka kiyeyeba soki église songolo to pakala esombi lopango pona église buku ya lopango ekozala na kombo ya pasteur to na kombo ya église. Buku ya lopango ya église ifeza na kombo ya église. Po église eza communauté ya bato basangani ifeza na kombo ya église non pas na kombo ya pasteur. Zocha buku ya lopango ya église na kombo na bango bazo sala mabe lelo so pasteur akufi église ekotika na kombo na yete o ekokotisa mobulo eza œuvre ya nzambe il faut continuer tangu ya zate œuvre ya nzambe ko arrêter te kyo bana na yeba yeba ko so église o te biso eza ya papa na biso non c'est pas ça. Normalement il fait la pasteur hein? Parce que yende mukolo église to koma au mona lelo pasteur akufi ndeko nemto a remplacer ou bien moi sinaye ça veut dire ça normalement il y a bango ils a le droit société na bango donc normalement sur les églises privées individu il fait ça na kombo na e tout monde lelo pasteur a sala nyonso alingi parce que les églises na e au benganete des fois pasteur msuba se comporter mal même to benganete sur boya so clairement longwa ken ça veut dire que au mutazane lo ko lobate même chose ce qui na sombi lupango eza yaye kombo efeza la kombo ya église po buku lupango ezali ya église eza ya église eza ya pasteur te to ata pasteur abombi yango me buku lupango ezali ya pasteur te conseil ngana koki koloba ke batia buku lupango na kombo na bango te po esika bokabwanizo ya yango wana po tango tosombaki lupango tokotizaki biso nyonso lelo yo pasteur po kokokende pasteur mosusu akoya église ekotika la kaka seko na seko. Voilà bandeko bouti kolanda ndenge nini bakinois ba réagir par rapport ya motuna na biso ya mokona lelo soki buku lopango ya église il faut eza na kombo ya nani kasi biso na KNB tolobi ete buku lopango en principe il faut eza na kombo ya église parce que église mobimba esangisaki mbongo pona esomba yango à moins que eza la pasteur yemoko asombaki yango na mbongo na ye nde en ce moment là buku lopango il faut ezala na kombo na ye Kinshasa et l'équipe partout. Batu mingi bakoma kosalela ba fausse identité na Facebook pona koluka ko escroka ka batu boyoka ndenge nini bakinoa ba dénoncer likambo yango. Kine l'équipe partout le loto kiti sur le terrain pona kosoana bakinoa likambo oyo ya fausse identité na ba réseaux sociaux ndakita pona ba autorité na ba musiciens. Bon, hein, pour que tous la moi vérité, il y a certaines personnes, même les autorités aussi, bango moko ne mutu ba montara ba histoire wana. Azui ache et yana ba monsieur ba miyibi a commis alobi que je suis matata ponyo alors qu'il n'est plus qu'il n'a jamais été aussi matata, malobi que c'est lui matata ponyo et a commis a bandi ko escroquer bateau. Mais a commis na Facebook que l'identité na c'est matata ponyo et puis a commis ami par rapport à mosenga ngamo na la victime nango
nakuta na bato misusu tosolola na bango des honorables et autres mais ngamo na yebi tosolola na bango il y a certaines personnes tosolola na bango na ba tozana ba relation ba contact téléphone mais on nazo solola na Facebook na yebi keza yete et abandi ko yebisa nga j'ai besoin de ceci et na comprendre que eza escroquerie. Donc na Facebook esengeli vraiment ba autorité congolaise ba yeba comment hein ba koki ko kotia maele na bango pona ko yeba ko contrôler ba nini ba image électronique wana parce que c'est vraiment difficile pour na batu oyo bazo salela ngo pour que ko les bazo salela ngo bazo sa fausse identité et ça vraiment bien té donc esengeli gouvernement congolais azala en mesure ya ko yeba ko contrôler ba image électronique par rapport ya constant bosali na Facebook ou na ba réseaux sociaux oyo bato bazotia ba photo ya oya bango te pour ba bimasneti bato wana en termes génériques ba bengango cybercriminalité bato na basala crime sans le savoir et je pense que c'est la charge du gouvernement où il faut à ça effort ASMP kolongola moi travailler beaucoup plus sur le wana chercher à identifier des personnes dans ce sens. Parce que dans les pays européens, pays développés, système travail sur ce domaine-là. Comme aux États-Unis, il y a Obama dans n'importe quel Facebook, quel réseau social. Mais dans notre pays, c'est ce qu'on appelle le manque de stratégie en matière de cybercriminalité. Bon, la direction qui nous a lobby, biso na kan beto bakisaka que ezali bien te na ba oyo basala ka ba fausse identité pour la autorité, pour la musicien, même pour la utilisateur ya ba réseaux sociaux, ezali bien te ko zo identité mutu pe ko salela ngo. Pour la bino pe ba o bo salela ka ba réseaux sociaux to ko senga bino boza la prudent parce que escroquerie ko makasi, crime ko makasi na ba réseaux sociaux. Kin et l'équipe partout. Na Kinshasa batu mingi bazokoka lisusu ko assumer ba responsabilité na bango te. Situation wana elobisi bakinois. Mingi bazoko ndima kozela mariage comme ça puisque aza mwasi aza mobali quelque soit aza ba moyete mais quand même phase là toujours na partenaire ni na niveau ndako. Mais tango ba vandi suka fo bazana bana. Mais tango bazana bana effectivement on va tanga ba classe on va lire tout ça mais comment que non ba para ba na possibilité mais baza dia na bana puisque ba na foyer alors qu'est-ce qu'il faut ba para ba ndeko ya moi surtout ya mobali faut ba sunga ye hein ko sunga na de pas eza mingi net na ba pays na biso comme ça donc para za censé ya ko za bana charge ya bana na ye na niveau c'est na suka que o les sens ya irresponsabilité puisque moto aza normal avant kobota ils ont un processus avant comme on niveau à kobota ils ont ba fiançailles le kobala otie mwasi na ndako simalango boti et tant ozo kobota yo moko yebi c'est la possibilité na yo ne wa vivre kobota pas mpamba te au kanza po epande koke non na bota ponde kwa supporter ndeko pas à la charge na ya supporter comme conséquence nous avons sur la rue banu bazo benga lelo ba chege les enfants désœuvrés et nous avons la délinquance juvénile fermer le kuluna. Ce n'est par rapport à Kobota Bota. Il faut un planning à Kobota où va bien la naissance désirable. Voilà le conseil à Kopé, c'est pas les lingots ou les Kobota Papa. Normalement, na olobaki eza malamu eza pe mabe. Tant on a oublié eza malamu dans ce sens que bobo ça n'a raté que nous on est africains. Tous appelés ba merci na biso. Na ko ninga pete que natika kande ko nanga toujours na ba problème ba difficulté qu'on sort. Mingi ezali que mutuye moko oaza mukolo ya acte il faut la responsable yo tango ke ça makambo na ozoka ba sentiment na yo et bon ce que so komi ke lemso zuize mina yo et komi yaya mama papa les tout ces consorts non sur ce point là en tout cas mutu na mutu ayeba comme mara mikumba na ye et puis ebote le batu ba problème puisque c'est ce qui crée aussi les problèmes dans l'avenir que tala yaya wana qui parabatute non côté, c'est vous-même, vous êtes le problème. Il faut oyer battre ça acte nayo conséquence n'est qu'il y a peut-être plus tard dans la vie. Andi bakino ndé ba réagir la micro ya KNB. Biso ya KNB to conseiller kaka ke. Boye ba ko assumer ba acte na bino bopozaka parce que bino ndé boza ba responsable numéro 1 ya bana wana boboti. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na
bino bolingaka mingi ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonso, pourquoi kakabango, pourquoi vamos susute? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoka kokenda kelase. Rédaction ya KNB et solo la kinaba sportif bapé si importance ya sport na vie ya mutu. Sport ils ont contribué trop dans la vie à mutu. Le sport ils ont la mutu stress et ils ont la mingi belé na ba toi là des belles sports là on a expliqué ça tension on y a malade mingi sur une d'ailleurs mingi maquia malade moi belle rana sport peut on peut éduquer ça à part cela sport il rendra mutu à l'aise vraiment à l'aise le sport jouer bien dans mutu muna mutu ato yamba muna mutu azana bakai bele au coach na kabu on est là pour on les équipes tous à munene ou mukie d'abord ko salango tu vois ce qui ozo toka ozo perdre ba calories biso net na RDC to lia trop biloko ezana ba formol et faire au liango et comme ça biso tu vois d'autres filles mon libumwe kwei munene mo rezata na sensité mais du fait que ozo salango ozo perdre ba calories ozo perdre ba graisse ozo perdre peu maladie belle ozo maintenir peu condition physique tu vois ozo appel na taille bien okoya koya mabumu te biso richesse na biso na Congo ekomika munene mutinyo sona posa ya ka munene to eba te que or que koza munene eza koza na malade. Le sport est nécessaire pour na mutinyo so esengeli asa le sport. Sport za pona mutamune te za pona mutamukete lelo so no umela sena biloko otozolia ana mboka na biso e permettre biso na ba rhumatisme ba tension et même biso na convieillir avant. Sport ezong sera kibolenge na agité mais kibolenge ya mutu ezong ra soki au salle sport na pourquoi ni biloko tozolia et permettre teto vivre tant mulai former l'équipe na noto au salle sport boui et ba ça implique na ba nzoto na biso. En fait, important ça sport na vie à mutu faut s'exercer parce que arozo vanda ozo lia ozo stabilité c'est comme il y a de calories et ça la ba graisse musu ozo kende ko s'installer la carte nzoto alors il faut ça la sport de façon que arozo transpirer tu as la simplicité tu transpires au lieu d'accumuler par graisse au moins le ba musu azam qui mais azam la graisse est bien nzoto vraiment à niveau on peut faire une intervention chirurgicale ozo ma mutu potezo au kanuki pourquoi parce que azam la graisse est bien alors c'est recommandé à cause la sport même par semaine même 2 fois à tous ça mukeza kapona batamini mais parce que l'autre somme va nous quoi ça le sport il faut mon kaza munene pas ça le sport c'est recommandé à tout le monde donc quelque chose c'est que je peux dire. Kadi Yoyo, artiste musicien, a présenté album na ya Sika. Jila wa makasa na conférence de presse munene o esalemaki na Ruben Hotel. KNB tozali awa na Ruben Hotel te kozela bino point de presse ya bayuda nouvelle génération ya Kadi Yoyo wakundemba oyo auti ko bimisa album na ya Sika njila wakumakasa bolanda ndenge na bimisi njila wa makasa na bimisi mpona ba fanatique na ngai bazo changa makelele mingi mpona nini ozo bimisa album te mais loboko na ngai za moko obi ndenge mboka na biso ezo tambola pirate eleki ndezo boma mokili oyo mais ndenge na bimiseli bango 3 chansons na bimisi Chinto Ndemba na misusu mibali na sangisi na pesi bango na kokota na ndako pona la pongi te nazali na kati kaka ya kobunda kobelisa makanisi pona servir bango biloko oyo etikali na kati ya nzungu bon kanguluba moto azoboma soso bazoboma soso musala na ezali baliaka ete
soko moni moto azobina mabina asepeli amoni soso azoleka kangi soso abomie po akende kolia fufu eske ngai nakopekisa ye wana eza likambo na ye na soso ngai nakolobele te. Esengo ya koyeba ke bozalaka ebele ya kolanda magazine na bino esalaka bino esengo KNB Kinshasa na biso ngana bino tokutani lobi kin eleki partout.